Bandeko mpote mbote bisika nyonso bozolanda ngai na 5 continent nyonso na pesi bino mbote ya Yesu Kristo za na bino na mabota mabino bisika nyonso o nyonso boninga kubosala nzamba lola akanisa bino apesa bino ta oyo vraiment eza posa mitema na bino ya bino ndeko bolandaka Simo Posho lobito nzeta moselu kataki rengundu kakamnya munene bajalu bakufi ba faux compte pe bakufi la lulala bataria pe bakufi tendesili match sili la lulala makambo changer mbula sika makambo asika bandeko na yepe pona terminal likambo bandeko mingi na kutengina bandeko mo le tango na zoke ni musala bandeko na babinanga nzete muselpas ya Simo ndiki ni to muno sone emission tenga chaque samedi émission ngele kaka chaque samedi c'est na émission bandeko ndeko misusu yo misusu bokoko zape yo pesa ndeko na musu atoza na ba prière so poza na ba bondeli okoko pesa ndeko na yo zongi no tellement bonde ndeto zwa pose na tanga ko prière ndeke za le mo bosolo lo ozuita nini no moni muto ya misusu bi atena tindele ya tala lo kwanga na sana mabondeli moyena landango ezala nango pete ndeko parce que bandeko msukutu basa abonné na misu nanga babi ya biso to yeba ka de babanda basala kate mutu atindela biso atindaka lisute bandeko eloko na so fungula bino nyonso misu yo lisusu tika na ngonde sala ka musala na ndeko banoko pesa to bengi ndeko na lobita kota bona YouTube beta kombo boye azwa kombo yemo kwa bandoko sala po aderanzaka yote bandeko na ngai batu mingi babengi ngai babi na ngani teta musoto so mono tena ba misuna nze ngabi na zali na za ko tindela bino ba bombe mais na so comprendre te yango na omona ba to vraiment bandeko bosala sacrifice na soko ozwi yango ya mso zata na mwa tante ozwi opesite ondeko mususu otindelie yo ya mususu o salita makamuno mususu mais soko ozwi kotika nango yo moko tindeko na partager le baninga mususu parce que baninga mususu bandoko zo na pana yo siko zo partager te ba mususu bazo bandenge ba kozwela ngai te yango na ndeko na nga vraiment na kosenga bino pardon s'il vous plaît soko ozwi partager ko bossa na pe ko tsa okete na commentaire pe ko koma e ko sala nga pe bien parce que ina ne na ngai ya chaîne na ngezo koka le 13 pardon le 13 février yango na pe na ko sepena batu mingi ope ba ko komela ngai na ba otsi ba ndo tindi na mo tweke bazanga kate merci na bino nyonso na ba ope ba lingaka ngate ezanga nango kaka bongo ngape na lingaka na bango na ba om supe ba bana ko linga te ba kote na ko linga ta ba yeko mona ke ezana ngo tina te na limbisi bango nyonso yango wana bandeko chaîne ngapi wana bino fa ba pe o akulinga benga ngabo yebini numéro na ngai bino nyonso ekuma makawana bobenga boyebisinga kote musona zaki to na mabe kote na kina malamu to bongisa poto kende susu malamu ba idée na bino pe so bozana ngo bopesi ngai ngapi na za ko voluer nango ekozala kaka bien parce que ngai moko pe na yebi o yanga me bino pe so bomoni mo be recto nini musu ya musu matea na pesa ke déranger obenga na tweke to soni na biso ya musu pe sala ki o malamu merci ka sope sala ko mabe tika na ukadi kambango ngala na pe nsambe tena yeba teke likambo na yo pe osala ki na kati otiki na yo pe kaka ya wana bandeko na zo senga vraiment bo like bo partager pe oyo bo tika ka pe surtout nini le kaka pardon botika émission vraiment les kaka publicité ya ngona pe zo sala pe biso nyonso to sala pe ngana zo kabola bino pe to zo kabola et ça bon réciproque ya ngona e osala ngape bien makasi mandiko so bo osala ngondengo wana vraiment na ko sepela ko like na ko partager bandiko msusu bazo na reta bo sunga vraiment bo pesa bandiko wana parce que ba benga mingi misusu to kuta na nzela esala inga passe mais merci na ba oba ko like mingi na merci ba ope ba ko partager pour na ngai nzeta moselu Simo Posho tembe na tembe ngai wana tembe sili bandeko to banda lisoro na biso alelo ndenge na ye mama changement de fréquence la match changé 2021 makambu e comme yoyo soki ba bete lote seko za libanda rumba na kangi match sili sisto bete bo tokende bandeko ndeko na biso na mobali ya mwasi na mobali ndeka bazaka na ndaka mabala ndeko na biso na mwasi ya mobali asala akenda musala na tongo nzoka ndeko na biso pa mwasi wana lokwa asala kaka ndeke ezaka ko luka ya akenda ko saba biloko ne ko devisa ba biloko ne tututu nzoka ndeko na biso wana ya mwasi yana ndeka devisa biloko asaka susu na deuxième porte pour mama aliaka deba bo azana ndako mibala jeraka la bulu yeke bataria suka babo mimboka
bataria batamangola minene baningisi mokili bango wana tango wana chamu fuma batekela lumumba kasavubu bayaka na independence tango kasavubu bayaka bango nyonso yepe na kati bana basi wana nzoka bona mwasi ndiko nisana mwasi bazo gérer malamu kuna sikoyo mobali na bandaka musala na 9h à 6h à 17h kuna mobali wana bandaka musala na buta zonga kana tongo ayedi leka ko gérer tango mobali ne yazo bimawa ya musu mobali na bimawa ne ye 9h pile sa komi kuna asali ba makambu ne ba besoin na ye papa ndeka kezalaka azongit ayepe ko servir mobali na ye makambu ne so peso likapni makambu peso kenangobi mobali pe moya yeba ezate sina yebisa bino mama zalama yele papa zalama yele ba misala mingi ba kolelo mutu yango il faut zala rappeler mu comme sous vigilant na makambu so mo le longo mo zo bien te papa to mama fungwama muta koleka na muninga susa za sina yebisa bino na te ya bino bande kumona mwasi wana pe kaka ndi ngwana zo sala masoni ombona ke kuna lie kuna yepe azongia azolia ka debo parce que kuna tongo koto kuna butu koto tongo azo gérer bord masola kala basutukela basi misusu makambo ekobonga ndenge ni koto mabe koto malamu ekobonga ndenge ni mama makambo pe bando kendo wana mwana mwasi wana ye na ye ye musomo bana ko senga ina butu ndeke zakana mbeto mama mwasi wana ka incompréhension ongala sina lembo mwana mwana so pesa mutu wana ndenge ya contre ke mubana bia nazo lia vraiment net na gouvernement te mona mukomso apime mukomso mona alati coupe alati coupe jean ye muso alati kola alali nongo mulungi ndengo wana Lola lulala de prix qui pomba tembe na tembe bataria mache bandi nyoso makambu mama na ngambala moko mwana mobali mwasa na combien compréhension o te mona msu mobali sengi alati kola apesi mobali mukongo talaka kuna so ko makambu bali boto koma na yo lala lula mobali msu okene musala na kanda komi kanda kana na musala nzoka bapimela kena mwasi kuna latelier kola na nini na cycliste mama na ko katongo na gilet lala lulala mache bandi mama nanga papa mwana mobali wala absolument ba pe kaka ye mwa solo kaka chaque jour ko kende ko bandeko sina yebisa bino il faut ko zala mayele bana mama il faut ko zala mayele parce que ma be côté nango déjà côté ne so ndenge na yebisa bino mama mwana mobali mwa sala pe ayebi lere mobali na yaka wana mama asa ko préparer umona pa lambi mama utu kuna utelebiso na bitoto oyoko tsinga nga subi toto mama bama babe misuto zozo to se bisigezo utate o makambo maksate ya msumu tumonga memela kwa lalela ngo na ndako mwasi bako yelo pe corona na ndako la lulala nasi yangi mwasa temba tonda kote nyonso vrai bord nasi yangi mama makambo ibandi mukwana mwose mobala bitenga na moni pe lokola bisono to umeli boye il faut to kenda rapporter mobala mosa di okay nango pitana ngana biso ngana bota tap ngana sana bana nga misatu ngakutu yoko lo bana ngai ngana sana bana nga misatu na bota bongo yo bandeki nanga biso ngana yo bota te seke yo ya msumu to sana defo kuna yango to ninga mama incompréhension kaka makambo parce que déjà ça commande na bord ne mususa la lulala papi budiongo mboke yindi suka lolo lulala bataria aningisi mokili tembe na tembe mama mwana mwasi wana kaka mwana mwasi na linko tika te alobi oye ko ya eya lolo lulala bulu yeke bataria soki basali makambo na bongo basali mwana mobali na bifoto ko kende no pita to ba defonga na sala bana nga misato yo boti to vande be bongo pono linga to kende tretimate lola lulala suka mache baby tembe na tembe ria ya bataria bata lola lulala batekela lumumba pigeon nini nandonge bango wana to le loso nandonge mama mwana mwasolo kaka incompréhension ya msusu pe babimi wana mwasa na keka kamusi ake kuna mikolo na bana mambo mikolo nyos mama mubadi pe pas gérer ezate bana mambo est-ce que yo za idendenge ni ndenge mwasi no pa yaka wana yo ye akuta servir azako be na sina pesa no makamba chéri etali bino soko monika babenga ko chéri pamba pa mikolo ka ya vambongo malamu soko monika ko mikotene to comme ba fin du mois bo ba les 3 les 4
telemela baningba beoda yo lala lulala selo scram tata mapasa na baby si makambu siflende makambu ozana ngote mikolo tokundi yo lala lulala bulu yeke na ye ndenge bayaka bandiko mwana mwasi wana incompréhension moko total ura kuna za ko reni mama nzoka pe kote waza ko bongisa mama ozolia deba mbongo azobwaka mo likelema moko ya munene albeta bwaka koto abwaka kuna mona pa lisolo ndeko na biso mama lisolo yango mama ewuti na melende makambu mele kaka moko tosoka melende muto ebeteli biso lisolo bata lolo lulala melende makambu mboka banka mboka moko ya keba nyoka bata ba jam skate na mele wana lisolo ewuti na mele bandeko mwana mobali wana pe kaka ba aza ko kene pe musala mwasa lobi ngana ko kene hôpital te pona yebi nazana ngabia me ngana bota yo bota te sibona na ko za na defo sege yo muto pe singa defo ngamsu ngapo tozana problème ngana bota te ba komi kaka ya ndege obi no mo ebi kama solongo ndege zala kaka kuvanda mwasi pa mobile pa bi problème ezate jo mususu bo mobali ake musala yake kuna kulala bandeko lolango lere le karate le ki couvre fepe e kangiye lala lulala Patricia Longomba leke ya Rocky Longomba mboke yindi mwana mobali wala pa ya amona 17 mobali mwasi akomite bandeko bino mo yebi kaka afungule banzungu bo elamba mezate lala lulala mboke yindi mama abandu wana abandu luka mwana mwasi wake yi wapi yepe sugo moya lo bape ezate mwana mwasi ngana tika kewa akeyi wapi mama babenga mutu bo telefone kanga miswat mama soso babilo swat tete swat odi permet okozwaye wapi wenda gambote abenga pa ba camarade nekuna eloko moko te lala lulala Micho Mazebo, ancien élève monté en pico, maman, moi ça solo, moi ça tembe. Micho Mazebo, moi la monté en pico ya Kasavu, pas ya de meilleurs, bangonde, bas ma fille, baningi sara monté en pico. Lala lulala, makambo bandi. Moi papa na beta tele mama akobenga siko pa bandeko ya moi cité abenga tuni bongo ngana zo benga songo pa la leka kuna oto mona biso yete on ndike ni mais abenga ngana mboyi ke ato solo ngine kama makamba ya biloko mais ngana yebite soki azali wapi mais akuzala wapi mpasi ngana utobenga ye sikoyo na benga kiye nazozwa yete na moyi nazwa ki telefoni ekangani abengi suko musongolo pakala tuna o telefoni zate bandi kubino mobutala kana mboko mikolo obungisa mutu kaka bobore kende la lulala bulu yeke bataria eyindi mwana mobali wana luka mwa akobengele pai ya nani olukele pai na telefoni pekanga tongo etana kate etani mobali ngana kokende musala te na ile sika ya bimeli mobala lali kaka na nini na peignoir na kiti kande biso to tanda na kaka lali wana amuna kaka porte zo fonga kwakere yaka niseni mobala ke musala akoti mobala amoni amoka ani ya okay wapi ya bango wela pa kota na chamba nino ngoso be langa bwa mais yo sikoyo owuti wapi ona wuta bina sakina matanga ngo place ni obungo yibiti do kenenge na songolo paka ngana bengi alobi ayebite yo salaki na ye kuta so kama kutu ndenge nini ngana bengi kuna uti telefone ngeza laki no bata la lulala bataria sakana na bango bateka mama bafia jam musket wala batu bamelaka masakana na nini na mulangi batakopolo kopo batambuta lombi kangana ba mama batambuta lombi de makambu suki sa tembe na tembe depuis ki yonde makambu mama makambu bandu wana discussion na mwana mwasa mais yo utaki wapi parce que atabino bana membre
na yebite mutu akondi ya buzoba wana yepe ifaza ka mutaba kopo wana mi yo nani o sinele mu mobali no yanda kute okokene matanga bandeko okepe matanga ngosope ya solo bongo kangana telefone sinete atakuta mibala ngo bakoma ba papier atakuta ata mobala sana mo adirte okokene matanga na absence mobali no sako lo batande wana degene mobala tuni il faut to kene ba place matanga wana ngana yo to muti okokene ngate abisela bongo suko to kene mais yo suko yo matanga okokene ki wa pe kangami na téléphone bino mo bika discussion bandi discussion ndeko na biso na mwa simba la moko akeite abia atikanga na matele na so explique so ndi mate pona nini nango yo kasinga na ko kosa yo ake siko na chambre ke alongoli bilamba lata po ke no sukolati omoni ba douche na biso saka o to tsaka ba nini wana ba rideau wana mo bala bi ngana solo bano so kende abi o so na yesu ka so kanisa ya sa koto azolo bani nzoko mutasa koti na douche na solo bano so kipenga te basa ba impoli pe basa o salimbe ba pona ko za la soumise so ko lobate ba mabala boso balaka na poto misuso so ibate etade mo mwasi mongo ya msumu ya riani basa kopo lokopo bata keba nyoka oh salire ba ko lobate mobali na tala boyebo mutazo tuno me ozana haute voix. Quelle éducation, non? Tout ça c'est l'éducation, hein? Basa keba nyoka basi ba kota ba nyongo ebele na poto ba ndako nyonso ayebi basi ba futela bango wana basa RVA lolo makambo bandi ndeko na pe mubala telemikanda na kangika mama kangika liputo lokola ko la bionda amati kuna ngana solo bana oboyebo yo solo bana nini yo so mona muninga no asaki lokwa beta eta kote na sele ba puti boy ndeko na misa tala kaka boye atu ne bamona mutakoma konfa la bulu yeke mboke yindi hela uyo mbana mukonyo komibo mama mwasa kati ba poala mapeka wa nyoso Dubai pe akati konfo la mbula yeke mwa mobala na biyosa la ongana sala kabwabi ngana yebi yosa la kaboyete ngano to sala ki lobo sala ki boyete komi boye ndenge nini il faut même ngana salo wana bakata kiyo bakata basuki ngape il faut bakata ngapi est-ce que basalo ko pesa ka bakoma ba spécialiste ko kata basuki ne mama mobala yema be la bulu yeke makambo yindi apasha kumbaro mache bandi abina mama mwana mosabi elongo na biyo kongo sala ko ngana saka banda kala yo bota makonfo mama nzoka bakati ekuna na batabutu mibala nkomoni a saboteye mubwa sala mobala lobi lelo il faut kendo laksange singa bakata kiyo Dubai bakata bapoali ata na mapeka bo elongo za ekata mi wapi saloni ni bakati baponi ngape ifona mona ngape ifona bakata nga place bakati bapoali wana mwana mosa silima ye yebiti ngana okati ngo ndinga lobino to sala kya okati ba Paul wana ndenge nini la basa mi yindi niekese mboke yindi mwana mubali papa wana bi Dubai ningani yepe kuna ningala bimbe na kangi kaka motema abi papa Simon abi nango loba lelo wa ni suko yo okati suko euti wapi parce ngano to sala kaboy muko okati suko ngano to sala kiboy okati nango leri nini yo ngo kontrole ngasi yo yibakite abi te lobo sala ki conforte mama conforte ba parole mafuta la bulu yeke ni yibakala mwana mwaswana ngana sala kabwabi lukuta ngana yo ifoto kende pa bakatu kwa faire wana kati yo ngapa katanga la Flori longi la mboke yindi alobi fope ya kata ye sakanala mwasi nie bandeko li solo na ngai suki wana ndeko na biso na mwasi mobali to solo ni na ye bandeko alobi na ngai ndenge mwasi ne ndenga sali wana asala ni aboya ye to bazala na ye
bandeko bokomelanga ba commentaire nyonso na sunga ndeko wana parce que ye mwasa lobi ke azalaka bongo me mobala zoloba ke akata kyango ba uto kata yango pa bimi on dirait mwana uto bota masika kovo so ba tsema futa mbilanga na bino to yebite lala lulala suka mboke yindi ya bokomelanga ba commentaire bo pesa vraiment ba idée pour ndeko na biso la tuninga na sala nini mwasa ayende ngwana mama awezate na seku na pe na Dubai ezate bakatiye na nani butu malamu bo pesa nga ba réponse na bino bokomelanga na ba commentaire merci bye.